Yo mutu mo illuminé ça tellement compliqué ba ko dessiner aussi. Vous comprenez? Vous avez des caractéristiques à taille mon frère net. Oh yo lo ba ma kofi ya ki para yote. Mako ki penga te fois banga. Ah oui, ça mon volcan. Donc ça dit que ça dit que nga ils a fait hériter. Vous comprenez? Nga ça dit que héritier, oh ils ali falité, ah ils ali makamu ya osakana na ngoti. Ah, soka meki na kangisi ye. Ah. Vous comprenez? Mais oui. C'est quoi au monde qui kuna place ngana ocha épaisseur donc ça dit que épaisseur donc il y a mon lili osakana na ngoti. Vous comprenez? Les alliés que pour s'occuper de mon tout faut là est-ce bon niveau moko. Ah niveau nangate. Moni. Na ndenge étude, na ndenge ya mutu, na ndenge bisaleli. Faut aller comme ndenge zali. Voilà. Donc il y a mwana ote non batala mutu s'occuper na ye. Et moi, je vais toujours en place. Erna posta qui est un monstre bateau. Surtout ma fille qui est bosso. La baronne tournaye moi si nazala kawapi. Si ko erlement bon ma casse boy. Peut-être il y a parmi les conditions où ça que les loto et moi c'est un monstre traité. C'est un beau tata place à Hollanda. Non non comment écoute ça t'écoute. Et puis bon, ce que moi tu n'as linga soit à mon bal. Aïe. Ah casse. Et quoi ça la peine ngona. Ah au monde qui est on a linga lobela ngote pour na ko ça na nena za kabona ko ça na PPD. Bon, naza PPD. Poyo sepel no mamba balo belaka ba voiture balo belaka ba ndako siko monstre d'amour voiture yo tambola na moto vélo teme na bien omoni taxi wana te mutu ko omoni wana voiture filmer na voiture wana o eza liboso kia wana ya ipoka puka omoni voiture ya ipoka puka donc directeur de production na biso azana kia. Parce que le directeur de la production de la na nini parce que pour biso tu nous solo makamona te yo provoquer nga déjà au moni TX mbala moko so que tu kono mona Suzuki OK kuna ko kuta o mutuka moko vandi kuna et puis dans le lupango moko te chaque lupango mapango ma voiture ezali na bien siko nazoka bali balte kanda ka papa ma public esani public ozolo ba wana esani nazoka bo bali balte kanda ko ya papa ma public esani non batwalinga ka ko yeba makama batu papier elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata Maxime Bio Café yango connaît pas demande hémorroïde et godimne oh ya diabète on en est avant sous réserve yango té bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te longo ezo komisa biso na couple yango yo tout OK Bio Café et osala biso nzote lengi tomela ka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio café original bande ko tomela yango bona santé na biso. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez dans les meilleures conditions possibles pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de $25 par personne et une berline privée à partir de $50. Ce n'est pas tout. Nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocation.rdc@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Luntu en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de GoLocation, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Dans moins de 30 minutes, bagage nanga. Là, plein de bateau, il fallait pas bête. On a pris samedi, à 17h30.
nateki ba plan na cliquer j'aime. Go Location, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Bon, nayoka yango mingi. Même na ba commentaire bato ba na ba net. Oh yo lo ba makama kofi ya kipaka yote. Mako kipenga te fois banga. Ah oui, ça volcan. Donc ça dit que oh ça dit que nga za ferité. Vous comprenez? Nga ça dit que oh héritier, oh ezali falité, ah ezali makamu ya osakana na ngoti. Ah, soka meki na kangisi ye. Ah. Vous comprenez? Mais oui. C'est quoi au monde qui kuna place ngana ocha épaisseur, donc ça dit que épaisseur donc il y a molili ya osakana na ngoti. Vous comprenez? Donc en réalité que bato et puis tout ça maïle mo akola na makamu na ngate parce que il faut ça la peine la vitesse na ngai. Vous comprenez? Donc ote qui para ote bon tant ozoki ba mise na ngoki penga te. Voilà. Donc ils allaient que ayebi que awa na makamona meka pa bato mususu awa za moyen te ça mekati na mema ki eloba ngo faire likolo. Yo mo amona place to kendaki. Ayebi place to kendaki do yo mo moni minake no muto moyen te. Na ko loba on a TVT donc yo mo amona place ba dans sambisa biso ya la kite sur na casier judiciaire on a parlé de la justice non. Parce que imaginez so boké on a te boké ne. C'est ça, non, mais quand on raisonne, tout ce qui est Makala, on a pas ça qui s'arrête. Tu connais ensemble ma place mon spécial. So yebite ngapé dans le ballon ngate. Non, lukande o eleki ye ya kutute wa pe que les kabakazier les ka na grande instance. Eleki mbakamunyo sato wana. Te wana. Kuna wana sko aucune idée. Place ezaki kuna aucune idée. Abanga tozonga kuna. Donc azobanga tozonga kuna non. Ezali que pour s'occuper na mutu faut la est bo niveau moko. Ah niveau na ngate. Moni na ndenge étude, na ndenge ya mutu, na ndenge bisaleli. Faut la likamu ndenge ezali. Voilà. Donc yango na ote non batala mutu s'occuper na ye. Yemo azobanga tozonga place wana. Voilà, monstre d'amour et mon corban à ce tobi autant un album non yo sobimisa album ni marquant o le mo sur 20 hôtel pe kete n'importe album onde na sala ki boye to na beta ki concert à sala munene to na kutana na libaku moko malamu que eza parmi des babara enfants chéri na album non. Ah, c'est moins difficile. Il y a des choses bananga sur entre Karsini par exemple là c'est de ne play na pona. Moni pour bazana mutu na mutu ana mystique na yo sala ke na linga baza peme na ngai. Mais l'album Oyo, on a une reconnaissance sa signature. Parce que les gens liboso na kena mission na poto, pe mbala liboso, au mon appelé que bosali disque malebamboa, to le baba to ebele ba bengi babini yango. Pe so na kotanga kombo Bralima, a bengi nga penane ya to signer contrat. Quand même faut à la reconnaissance. Ba sponsor na biso na ba Bralima ba porta biso mingi. C'est dommage lelo ne ba contrat mutu comme kufa déjà. Bon, tout ce qu'il y a qu'on a fait pour l'instant. Maintenant, c'est pas tout ça. Bah, oui, long de Bralima. Ouais, c'est long déjà. Donc, c'est un peu regrettable parce que bah porta biso mingi, bah sponsor wana. Bah porta biso mingi. So bah qu'on remplacer bango par exemple na ba compagnie ata ba cellulaire, moni, ata na ba Marsavco, ata na ba ça dit qu'il faut biso musique il faut qu'à sponsoring ezala. So que ezate ezama pas mingi parce que heureusement tous on a mécène moni batulikola ba direct carolage awechi okaka o jojo mandiki mapata ba mécène mbuta duyeza soli kambo ezali soki isika no so passe ezalaka lisali sina ezanga te moni ozu batulikola ba letendai force one ozomona ozu batuna ba ndeko na biso lokola ba elikale quoi na niveau Nairobi ozomona ozu ba rambo bati. C'est-à-dire que Batou Bazali, tu vois, Alex Mfumunsi. Hymne national. Hymne n'est solo. Hymne est solo. Donc, on a une génération de tous les boyés, parmi Batou Bazana Bambongo, il y a solo. Attends, tu as dit que tu n'es pas Moutambongo, tu as dit que tu as combien? Voilà, tu as combien? Voilà, net biso na part avec émission na biso ba Junior Kabana Ngoko Chamer Biter donc na Kikobo Sampete ba Youssouf Moulumbu Capo Trésor pour tout diable Trésor loi elle dans basa vraiment ébélé au pe bati Rabi sauté voilà monstre to ko ba distraction non parce que musique eza musala na. Oui, ngaza mingi lecture. La ligne mama otanga trop ya on a tanga Bible bande ba letisuka. Zomona. Wala na mkolomoko. Te 7 mois. Ah, Bible.
et puis il faut s'en avoir volonté. Il y a un monde qui est en makasi. Pour Bible, pour tant que bandit, il faut s'en avoir makasi. Pour qu'on place mon livre, moi, j'en ai un nombre. Ce que j'en ai les solos, mais ça va autant combat famille, juif. Nous surtout on a autant faut en mais quand on makasi wana yango lelo bat bazo accuser erna posta ki keno yamba monstre batu surtout ba fi question liboso la baronne tunaye moi sinazala kawapi siko erlement mbo makasi boy peut-être yango ya parmi ba condition oyisa ke lelo to yibi moi c'est monstre te bana to yo karakaka tozo ba bango te et to comment banga lelo erliwe ya katolo bango te mais comme on a déjà na mambonete comme là ba vie Kester bana boy to na ba mamba ba papa wemba au moins te ki ceux qui peut-être public et baki bana ba oyeba ke te maman ko sala injustice parce que baza bana monte na bien siko nazoka ba balite kanda ka papa ma public esani public ozolo ba wana esani nazoka o ba limate kanda ko ya papa ma public esani non ba twalinga ka oyeba makama batu mikolo to misa dégénérique pesera molili na bomba mwasi nao po bato mabe ba kocha mais kasi yango nati bato mabe ba koti po moni buzo ba moni ko mosala mikolo yo Net ko to pesa eza un exemple net ko net moi sinangai excusez na simbi ko to mona même ngambo pas non il y a pas de problème OK bon sikoyo la baronne moi sinangai pona la ksa osikoyo ke ngape na yebana na mukili utanto bimika tatu te pas ministre wana a olukela nga problème on a déplacement na kabu a côté lo carte to ko yebisa garde na mo ba peso carte obengai o ko $500 cha ba unité encore bino basi beaucoup na montamo mona mutu esa sou bien te allez siko voilà on a faut bon maman sina faut bon maman sina donc na mukoloti quand même faut na lem sou la rosa pe quand même na mutu na linga quand même mais nazo obligé na exposer te si mais pesa mbo tata place Hollanda non makamana ko te za te kutu et puis bon soki mutu na linga soza mobali ai kasi eko sala pe ningona te monstre ko sabo itiko omoni ki yango na lingo lobela ngote pona ko zana nena za kabona ko zana PPD ozomona bon naza PPD ozomona mais oui ouais bon comprendre que bon lokolo otanga ba kombo te mbata nombre bana ba combien mibale ouais ba mibale en place baza to pesi ba mbote est-ce que to kuye ba plat préféré non ilo ni monstre linga minkolia en tout cas nyoso elamba mi bien nyoso elamba mi bien parce que na limite que nzambe na bolingo na ya sala bilo musufu ezala ke bat balinga ngote soko moni mutozo biso ke na linga eloko boyete c'est que balambela yango mabe ozomona balambela ke eloko mabe pour mona mutu so ngana lia ka chou-fleur te mais aucune place mususu au lieu ozo baté au lieu chou-fleur comment voulez-vous mutu par exemple on a lia ka madesu te on a lia ke eloko boyete donc c'est que balambela yango mabe ngana lia ke eloko nyoso tout donc so on a zana ekila moko na eloko kolia en tout cas exacté et qu'il a peut-être ça na kinini on a pelo oliate aposo na ngombe na kinini ça ngaba de mangeson on kusana nzoto à part on na kilate. Voilà, donc dans le restaurant Centre-Ville chez Martine, donc Eric Nanante, mère Annie. Donc ce qui est Paris, monstre. Mbalo nous a invité au Kyolia dans le restaurant Centre-Ville chez Martine. Eric Centre-Ville Nanante. Donc au Kyolia kuna ngamo de na benga bango et anakini et qui espace espace la gare. Donc voilà, un espace la gare kaso za na gare centrale au Koti Krabwe. Donc kuna pe tontine na biso Odette Chibambe Olamba Olamba kitoko biso tozale kuna donc jour ka monstre Zanatan oyibisinga na salisine bo yamba ou bien donc ozana kini on dirait ozana kinité. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà monstre d'amour siko to kokiko yeba programme non parce que ndingo za na kini là toza déjà na 11e mois to yebi ke kala mingi te dans quelques jours to ko ta épisode de décembre tozela kaka album na décembre to apena moi surprise mon boué au côté ka biso pété ba fan na yo tobi na comme d'hab parce que tobi ba danse monstre il faut bi mara 20 poto kangaka posera na ba pas moko yo ma les 24 les 25 to ko bi nonté donc to yebi témoin surprise les alliés s'appelle ça ba kabana ngokosha. Oui, na pesi kabananga mbote pas ali. Balek na ba sala plaisir au sanate na biso. Mais Cédric Bakam ako bosanate. Blaise Matuidi. Si tout le monde est pas osaki parmi ba invité spécial na ya mariage. Mariage naé. Blaise Matuidi yo mo monia Léopard ke na na mondialité. Mais mela biso film kuna pardon. Ozomona faut ba beta ma film bukaka. Mais mela biso film na mondial pona bige Blaise akokende. Pe équipe ya ko beta France donc
ikocha babi Blaise na osengo likambo yo mais bien biso film beaucoup na pona lingité babeta biso net vraiment na comprendre te équipe ni tobeta na suka wana équipe tobeta na suka wana Niger suka ni non équipe tobeta na suka auto gagner bango 3-1 Guinée oui que babeti biso so film biso moko donc et ça nga bien ndi ba ça la ngona mais film le les ali danse ya ba vainqueur. Donc en décembre son obimise loko ezali hommage à Papa Wemba moni na za na partie mo pe ya kobina ba obina makasi na les teta deux chansons na yango na ligne bima na décembre batu ba yo karumba na biso voilà et puis na album moto sala oyo boa mabe na za na featuring sikoyo na Ferregola on t'a pas problème monstre naza boy na featuring na Ferregola na héritier des personnes. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez dans les meilleures conditions possibles pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de $25 par personne et une berline privée à partir de $50. Ce n'est pas tout. Nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocation.rdc@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontu en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de GoLocation, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouvais à l'aéroport n'existe plus. Dans moins de 30 minutes, bagage nanga, là plein de bateau, il fallait pas bête. La police samedi, à 17h, 17h30, la tégui ba plan, la cliqué j'aime. GoLocation, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Nous avons ça dans featuring. Tant on négocie sur la bateau, featuring, je sais pas que ça mille sous. Parce que les alliés pour tous à la peine à Mingon, on a bango, moni, dans un studio pour travailler avec un que moni maïe le haut héritier na BM wana. Atina ngango vraiment, atina un album en balo. Tala album comme on a bossa mabe. Moni Ferregola a oyimba un album ozoya. Donc bat baza déjà au CP là. Voilà, donc on a vu que Baza déjà, il y a que c'est le monstre d'amour, tout comme la souka, le monstre d'amour, on a la musique, ils ont ceux qui font payer sa conseil. Naba yaya, naba camarade, na la musique, naba leki. Que ça n'est l'homme qui est dérangeant la musique, surtout à Congo, que le banet c'est l'on. Te, au monde est le dérangeant la musique na biso, n'est toujours dérangeant la mikolo. Et ça dit que, balobi ba pexi musique na poto. Mais tu as vu que l'orchestre est bêta na poto. Et ben vendredi, samedi, dimanche. Bande ko nangana o bango bazo bêta na poto wana ba bêta banzembo. Tout ba ya biso to zaka na kisasa. Pour ba peksa la musique na poto te ba peksa ba bilongi moko nde ça la musique ya kuna te. Mais musique ba peksa ngote. Bato bazo na chance nani ya ko bêta wana. Bango ba lokwa ba solo la bien na ba combattant. Est-ce que ba ko solo na bango te que non? Vraiment, faut libérer baninga na biso. Parce que ça manque à gagner pour la culture nabiso. Yo mo yepa na ngomoni ke pas mutanzala te. Donc souvent na biso na Congo pe to olia na biso ma tout bien mais culture bana auto zo bota na poto wana. Mais faut ko taper concert waze quoi. Fabina pe fimbo. C'est ça. Alors tant bozo pexane ti musique continue ko beta. On a zo senga na bande ko na ngo baza na chance non ya ko beta na poto wana. Basa la ta grève. Balo bata que non to tiki non vraiment ko parce que bo autoriser bande ko na biso na kini wana po apparemment pexana na musique te po to mona abino na concert boya na bino. Quand on a outil qui ça, n'est commis problème. Premier conseil na kopesa wana. Deuxième conseil zali tout ti kamo eloko na mboka na biso salaka. Ngai na mema eloko boye. Ngai nde na sala boye. Eloko wana
ça langa passe mingi ça langa passe mingi moni ça lokwa netu ngola sabaninga bango bazana se yo moto ya na eloko boye mais soki nzamba peso likabo mais meloko soit na politique na sport to na musique kasa pesa ki ngo po kabalona baninga na yo ezate siko po nyoko lela bango yango lokola azui fimbo moko boye bino est-ce que boye baka eloko boye ngama na memela bino yango ça dit que ndenge biso to mikumisa ba musicien ikoma le musuko lembisa na bato soutenir biso moni ça la bien te ça la bien te donc to mikumisa ka trop le musuko le kana o kuto sala so vraiment to sala logo ya munene na mboka na biso poni ne kota na livre Guinness de record te ngonga na sina ngana sala boye osani no neti na mboka na biso na Congo neti mise mo ko yebisanga ya sala nini neti nini ilo ezate parce que logo ba so reconnaître te qu'il y a mise mort à l'équipe bino tout na 5e génération à l'équipe bino tout poye mo ka lubango à l'équipe biso na nini neti l'équipe ba tuna nini baleka ka mutu par exemple album baso mta sali album obimbara ki portugais yo non ça te monstre l'équipe déjà wana osali mo album na portugais boso munone la siko leki muninga eza okola ne kolo wana te okola ne kolo wana eza ne ngana ko sala ya album na ki Congo pona mu Congo siko o basiko ni c'est dans sali ba vocal l'album na ki portugais c'est non donc eza ngo ko yeba ko loba munoko eza mayele te eza ka kokola na famille mo baloba munoko wana on neti ngana loba français bien parce que papa bana bo mona so banoka na français ezate que o na ya on na za mayele eza likambo mususu yo ngo yebsanga ke bana mindelo batangisa ba na français les chèques azalate et pour batangisa on sur la français et ce que les chèques a masu pona nini mayele eza likambo mususu munoko pe eza likambo mususu donc mutu par exemple va prétendre que o na l'équipe batunyo surtout bona boye bon je pense que c'est trop prétentieux moni parce que na vie yo mutu ko loba bongo tetika batu ba loba bongo moni singa ine nazali awa soko pona ba musicien na ndenge penda ko milaxate ba musicien oyo to musicien o na mona penda ke a markanga makasi na vie na ngeza papa wemba ya on zo rendre pour match bana na utaki poto na ye na notala même tombo na ye na kulutu na ngabi poli pour inspirer ngabi na vie mutu ko la papa wemba websa ngai musicien na likaki na nini c'est ça ozomona tala tango tozangi papa wemba kufi awa yo ki ba chaîne boni ba lobeli liwa na to bon to zela liwa ba tumsute mais quand on est tous en bon moïbo yo ka ba tumsu ba lobela ba on ba chaîne mususu ça dit que ça qui mutu mo comme ngi musika ya trop mais on a toujours humble boyoka ni 10h ozomona donc on a toujours na passe ko kanisa mutu ndenge wana mais azako loba jamais na télévision que donc né na sa boy na l'équipe boy bona mona mono parce que papa m'a ko lobango papa m'a betela ngali solo moko bon na ebité so ko gêner na nengo mais na betango quand même abana nga Félix omoni nazoka succès na Congo nazana période wana ezaki suko leka na ntanga auto okufa abisinga bo abi ozo imaginer que bana Mobutu so ba uti poto donc imbuta ya période wana papa wemba ça dit que uti bana Mobutu yemo mtazo ebisanga ya bimoni bana Mobutu bon c'est qui tu parles bana Mobutu so ba uti la Belgique to mboka nini avant ba ke na mongalema donc nde ba kiti na avion wana baleki nanu na molokai siko ebisinga nini ba kutanga pele musuna lali pe muto ala musanga pe azate ba vani ona ba osela tile na olamuka bana ya Mobutu na période wana c'est Mobutu c'était pas n'importe qui bana na epe balaki très puissant et puis soka la muki wana via soko neli solo na la muki na kena na kikoso na c'est là qui kikoso o douchité o benoir te abina chip na katini na ngana mai koti azu sava ko na kikoso asukoli bana Mobutu bazawana mais biso le lona ko se permettre lo wana ngwana so yoki kaka o katikata ministre mo etala yo déjà so la muki na pongi déjà kimiki mbangumbangu yo mo dongo ya pasi mais na période on a bana Mobutu ya c'est sabango so ala ti sapatu boye lobina ala ti koti o muniere nan tapisa muniere wana babilo donc ça dit que sapatu na ye ekomi ya bino ne sotu ala te loko boya bino ne sotu bat pasala succès bango wana mais batika la ko lobela ngo bongo te tika biso to lobela ngo mais on a okaka lelo mona onga sina sala boye et puis nde to mona muto mutaba bako ala sabiso ndaku ndaye baba na ko la sanda ku te fola basala nu buku alupango moni ba filmer na buku alupango na komona yo mbon allez siko to continue atanda kwa ya eza oh mais comment
C'est biso pe là va tozonga to mona beaucoup il y a monstre d'amour pour on a ben amnoni banilito na résidence pe l'accepter que na kosibino monstre siko likambo bagan oyo ba bisinga monstre ndenga lataka bagan po maboko ne sala soki nini mususu abitenga na mona donc na habité monstre et début lelo olala nango et puis ben oui pour netibo on a réputé on a concerté moi kaka na ganto et puis qui stratégie à Jackson oui tout le monde ndengo on aura une badance tout Jackson go to mika zolo un gant moni yo plus que Jackson oh ezali style au moni dernièrement na sali be mission mususu na longola gant tinga mon été monstre na tout na ba bengi ngai maboko yango maboko est-ce que maboko za na problème bato ba benga ba lobi ke on ngoni tika no boye te ezali style parce que ba fanatique na ba benga ba bi président posé quoi 100 gants ils ont demandé tioté on les a dit mettre Grim Salinette on yeneti Mobutu se continuer vous comprenez non mutu fa na ba caractéristique na yeke non ba moni ah ye wana ye aye moni pour le mutu linga dessiner wa se comment on n'est pas cité asinga ba ganta dessiner ba gango bien te atinga ka ba linette na mandefu ba to moni ke na pareil na ngai na zana avec un WhatsApp message mo ya mwana mo ya 10 ans dessiner ngai ne na zo ba ke ba dessiner ngai pour na moni ka ba caractéristique na ngai mais a bibisi bene longi na ngate un artiste doit être comme ça yo mutu mo longi na za tellement compliqué ba ko dessiner ote vous comprenez aux ba caractéristique ata yo mo vraiment on a qui va faut banira qui musicien na musicien faut ça na particularité ça dit que musicien faut ça na particularité na yo netiko na la chose ko musicien wala ki ba musicien nyonso ya Congo na kitoko yaka petit na yaka wa Monique aleki na kitoko aya awa musique est comme en kitoko et kasi comment tout geste compte vous mona benda est bien donc moni na Congo nde toza boy chef na biso mama kitoko yeyo so Monique non wana bomi JDT ko lopani filmer ka logika yo lo ba filmer ke mbang obomi JDT que si mo comparer mo comprendre comparer pour JDT bogara osakanate mais moi mona ke na moni côté na ma problème hein petit nanga mulo po na pese mbote bogara osakanate voilà yo wana vous comprenez ce qu'on a là sur mission c'est bon hein Champs-Élysées moni dondenga sana ku tudonga bongamite ayika na bibo benga Champs-Élysées po toke likamo boy ça dit que na to na matanga ya mina ngai direct carolage awechi apelaki papa nae et puis vient ngai un ami Clovis Kabambi donc kulutu ngai mais azaki su kulutu ngai ta komai pena camarade ngai akufaki na crise cardiaque on a bengisa ba on a binako ke ngai mo te ba omoni oyeka yo mo ba mission ba salati apetjo na soutenir ba tuté on a bengisi bango siko c'est une play ya zoko oyo kasiko ayemba moni tala no aspect parce que awa to sona na makama bilongi mabe siko yo kasiko yo c'est une play ayemba pesa micro sala boro sali na leteta boro sali na leteta fata balukanga te kone babaza na boyi susi elianga nzoto tu kote kuna na zate bauzelanga na oyate kote kuna na zate bauzelanga na oyate na bandela pardon non il y a pas de problème taka ndete ozuyo show il y a pas de problème ah ouais et anje mo sikana na maîtriser pena maloba nango te voilà Karsini Luzubu Karsini Karsini tala ba ministère orchestre mobimba Karsini Luzubu yewana yo mtoluka ki nzema peuple au senga nini ya beta vocal wana ya peuple pas lila ki vocal wana allez monsieur Google Mondele akumba Biblia mate à l'amour du prochain akumbi lisusu babombe na ba obimandoki seye moko ngai mwana Afrika na moni vérité te koba eba ke mobemba zokende za mulai yango atambulaka na ndako ne na nzoto ti lelo bozomona Karsini Luzubu azotambula na ndako ne na nzoto na monstre d'amour merci mokonzi voilà merci beaucoup donc presto comment na suka sigonde to ta la résidence evanda poto balukatina simato que ta nyoso sko neti voiture pour yo sepel no mambo balobelaka ba voiture balobelaka ba ndako siko monstre d'amour voiture yo tambola na moto vélo te mais la vie omoni taxi wana te mutu ko omoni wana voiture filmer na voiture wana po o za liboso kia wana ya ipoka puka
omoni voiture ipoka puka donc directeur de production na biso azana kia parce que ba directeur de production na bino batambolaka na nini parce que pour biso tungo no solo makambo wana te yo provoquer nga déjà omoni TX mbala moko so que tuko no mona Suzuki OK kuna ko kuta o mutuka moko evandi kuna et puis dans le lupango moko te chaque lupango mapango ba voiture ezali alors donc ça dit que ya kutu mama olobela ngote tota na makambo nanu tano minene ya ba lupango parce que mutuka ko tutana nango zomona omoni président Kabila ba joueur ba voiture abati misusi bateka ki bango mais ceux qui lupango na asinde ba cha locataire c'est tout le malice mon connaît chichi c'est que dit ta monte mama Denise Mbetu donc malama ko abimwana ndaku nano mituka place là les BP ça me tout valeur donc merci monstre nandengo ya bibiso malgré sans audience et n'a pas dans le bakaka félicitations ba Flair rebellé parce que musala o biso net toi ba témoin tout monde ndongo bandi tout monde pendengezo kende no mata donc toza fier non parce que ça parmi ba valeur à mboka et c'est on a plus ça la kaka erto ya tukuta ko bonne une monso pas ko la mafutani oh on a pas la essence de beauté essence de beauté ça la wileri wana mafuta mo uta Canada Cuba ya osanate mais ça cher pas au moins. Voilà, bon comprendre que ils aura ambiance et émission. Donc je crois que comme na suka monstre na bato boa kama banga totesma. Eh, au moni Karine Mokonzi na comprendre souté. Au mona mena muto leader le na TV ko mu boa no bato. Hein? Ngana na mona Michael Jackson na boa bato te. Bato babeta bango na lisolo. Au moni na tangi ba komba masana nga. O ka osime musindondo. Die pona limiter a muto ana ndako le kaya zate. N'est-ce pas bien? Talaka ndako ya architecte très intelligent. Il faut les gars bato. O ala sabino ke ngam na tonga bandako. Ba Simeon, bato bazali na ba master, ba moyen ba makamutu soutien ça makasi. Mais donc pesa mbote pas général de donner Banze Lubunji. Donc on a sali commandant la force terrestre en Mboka na biso avec beaucoup de respect. Donc mais na kokite ke on a leader na six émissions na banotanga ba kombo mutubo na Paris JP Diamantino na banotanga ba kombo na ozangisa omoni sikoyo na lebi JP Diamantino te mais siko JP Masamba oloba mais mutu nga bena ta komona ngate mokonzi suza kutu leon il parle donc ça dit que eloko wana photo longola ngona culture na biso ko tanga ba kombo ya batu faut ezalaka ebimi na kati ya lisolo elo ngana loba rapidement pona bato banima contacter ngai au Bazana Poto 00243 99 33 984. On a le numéro privé, mais pardon, ko benga nga été commandé na WhatsApp. Ko benga nga été parce que dans un studio, tant ko benga pe ozo epoka poka main libre. To ka ni pe mingi, chaka main libre mais entente kota. Alors mon sikoyo, tant ko ozo epoka poka, on va pesa ki numéro mais mutu mutu ayambi parce que dans un studio tellement na respecta musala na ngai so nazo travailler na linga vraiment te na la déranger donc o mutu ba bengi yo te boko maka na papier na rappeler ata za ministre ata za nani na rappeler po ye pesa na réunion ba ya manga na mutu mususu faut te ba pesa musala na biso valeur donc yango no moni donc ata mtalibanga a rappeler soit ngana na rappeler mais o moni que so to so na WhatsApp mais pour ce quoi ça la sûr qui a solo na waze kwa suka na to benga kana na WhatsApp wana to benga na biso moni obi na poto bat benga na sunbo e normal te a moi que ça likamo moko ya sangomo ya rapide to zelaka WhatsApp puis bango bazana wifi moni bon et puis ba unité pe comment nango mais na pesi numéro na pona mabanga te ezali que bat bazo conseiller yo bat bazo orienter yo moto musupa ko sana besoin pourquoi pas à la citer un album mais ça pena pona intention wana te parce que na ko ba rapidement Karine omoni na vie faux ala na besoin ba lo ba na yo moni na vie eza bien chose na mutaso ki pa na yo même son master mo ba pesa ko ba conseil ça très bien pourtant mutaso pesa susu ba conseil te quelque part et comme il ko la imaginons nous za na boye siko par exemple mobile na yo oye na ba 3 heures a tout nous côté place au outil oye na 4 heures c'est na combien senti senti parce que senti ninga za na siko oye na 4 heures du matin atalika bola il na te yo yeba te ya na Paris mais te bon siko bo suka na bo suka ndako moto siko donc ils que air moko boye on va mais senti vraiment na 4 heures du matin tout na ta place na outité oyo mo na minaki donc ba occupé na bango te donc faut ils allaient bien so bazo s'occuper na yo
yango wana ezalaka bien ntango bafanatike bazokomela biso nakoseskize kaka mpona bato bokomelinga déjà mingi naza neti mpona kozala mosu na plus de 1000 messages na pareil ozorépondre bango malembe mais mosu omona sa fâché déjà orépondre nga te mpona nini te tozala patient naza na studio naza makambo nazosala mais suka nango na orépondre parce que nga mona lobi bokomelanga kaka na WhatsApp numéro yango wana napesi bino. Voilà, merci beaucoup Makana na WhatsApp, merci na Nicolas Mokonzi na caméra, un grand merci na Janvier et na bosante na Matinzo be projecteur matata, antine Henriette ka jingarine makondele. Donc bah merci na Bino Square. Glody Diasika, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.